merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezwi ezali bongo branche moko totia l'océan du Congo epai oyo tomobilisaka tosensibilisaka toconscientisaka epai oyo toali kosala éveil patriotique epai oyo toali kolongola peuple congolais na bolema epai oyo toali kotia bongo litono na nzete mpo ete tobenga yango malamu esika oyo toali kosala mosala ya Jean Baptiste esika oyo toali bongo basinzili mpona kotalisa na peuple congolais ete ntango ezali mabe totelema epai oyo tokundolaka ntango nyonso maloba ya nkoko na mosele na horaire oyo aloba na biso béche fille ne laisse ni place que la mère passe esika oyo totelemi ferme fidèle kola bako mpona kozala seko ya république démocratique ezwi likambo na moto te ya kamo ya somo kabo ya lopesa tiela ngai bensilte oyo secrétaire ya rwandais azofinga bakongolais na mboka bashuki ya mama naotosukola na sisi boyoka ndenge secrétaire ya ambassadeur ya Rwanda ndenge ofinga président parce que président atindaki message que ambassadeur à Rwanda a libéré Congo ba bébé chéri boyoka awan ba mouton de la République un politicien congolais qui excelle toujours dans l'idiotie abantu batachaka kwa banyangana kada ba idiotie kokani Chilombo anaanza kubeba banduku wake bakasai bade baigone nabo mu Rwanda banenda mu Uganda pour signer des accords hein? Vous les moutons de la République Félix Chilombo quand il a eu la présidence ces moutons n'étaient pas là hein? Ces moutons n'étaient pas témoins la politique il habite à Congo. Les politiciens congolais sont des imbéciles, vraiment. Chilombo est devenu président. Ils ne savent pas les tenants et les aboutissants, les raisons cachées, les secrets de Kingakate qui ont fait de Chilombo président. Ces idiots moutons, la plupart d'entre eux ne savent rien. Chilombo a pris la présidence. Quand il recevait Joseph Kabila à sa résidence, ces idiots moutons ne savaient pas de quoi Kabila et Chilombo se parlaient. Chilombo a commencé à fréquenter Kagame et Museveni. Chilombo ne prenait pas ces moutons. Hein? Chilombo allait avec un ou deux personnes, des Kasaïens, pour signer ces histoires avec Kagame et Museveni. Maintenant que ça le complique, hein? Il ne dit même pas jusqu'à là, Chilombo n'a pas su dire la vérité à la nation congolaise. Pas même nation, dit au peuple congolais. Parce que nous n'avons pas encore atteint le degré d'être une nation. Nous avons des relations compliquées, nous les Congolais d'abord. C'était un sénateur. Au lieu de se lancer dans une aventure pour faire des déclarations de soutien à quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité, qui ne vous a jamais présenté des documents, des signatures entre lui et Kagame, politicien congolais, idiot, imbécile, escroc qui recevait l'argent, vous allez vendre le Congo. Et le voilà, il se lance dans des déclarations de soutien à un président escroc arrivé à la présidence d'une manière de magouille, un président qui est allé lui-même signer des accords à l'étranger sans informer même ses idiots députés nationaux, et même ces autres idiots là-bas, sénateurs, Congo et Koufa, Banyangalakata. Ça, c'est vous, les escrocs. Bande Kolangai wana bolandi secrétaire rwandais azako incité biso. Azako finga biso ndenge Moïse Nyarongabo afinga kabiso la parlement. Alobi toza censé a kondima bango, soki tondimi bango te toko kufa lokola banyama. Oyo pa bengi biso banyama. Aseki alobi tango Chilombo azoka ba corps azalaka na ba bolole wa ba politicien te ya ba congolais te azalaka na ba ndeko ne ba kasaya après fallait tout monde rappel marque mataka likolo ya mpunda kasi lelo ba bolole ba congolais boyebi atati oh Seigneur Jésus Christ comment peuple et bon peuple tellement quand il y a la 30 ans la police a tellement pas ça la peuple abete masas bande ko ngai mingi ezali ya koloba la Congo parce que tota no ba classe ndenge basokati. Ce sont les élèves de l'épée Bono qui traversent la rivière pour atteindre l'école.
Traversez, traversez. Bonjour. Yoruba. Yambang. Allez, montez. Montez. Makamba boye para moka kolinga yango te. Mais soki tolobi toloba te. Soki tolobi ba insulte ba question ya buzoba koloba makambo ezangi tini on dirait vous êtes pas les parents. Ya boye na ya konzima. Pasi pe ma wana République démocratique du Congo. Ba soldats bazo créer trouble la mboka oyo. Attention, ils vont un concert à Fali. Ce sont des policiers de Miibi. Bayiba biloko bango parce que ba créer ceux qui ba mort ça vrai bango. Pour ba ndai ko yiba ko kotsa ta maboko pe ba misa Fali pour ba yiba ba kasete ba kotela ba mbongo. Misa ko beta musique s'il vous plaît. Ba policier baza ko yiba pour la nini nzala. Ba moni concert on des places bango bazu biloko. A semer de troubles c'est la police. Pour bondi mayango. Tchelanga vidéo. Je viens d'intervenir dans l'Assemblée nationale pour Nalikambu Oyo. Yabana Oyo babetaki bango masasi. Bazaki mibale. Mbouyi na Josi. Voilà que Mbouyi a oti kokufa. Mbouyi vient de mourir. Bayaki na Aji Awa pour bazala évacuer. Mais l'État congolais a pris trop de temps. Et quand j'interviens au niveau de l'Assemblée nationale pour en parler, le président Mosso dit bala nangaïti. Je suis très triste na maman yosa banaka damboka Oyo. Voilà que l'enfant Mbouyi, qui a reçu une balle, la colonne vertébrale a couffé. Voilà la maman. Et là. Voilà. Combien de morts faut-il? Demandez au président Mbosso combien de morts faut-il? Voilà encore un enfant qui a été tué par une balle tirée par la police congolaise. Voilà. Combien d'enfants faut-il? Bakoufa, Namboka Oyo. À chaque fois qu'on interpelle le vice-premier ministre de l'Intérieur, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale est en train de protéger le vice-premier ministre de l'Intérieur. Combien d'enfants vont mourir dans ce pays avant que le ministre de l'Intérieur aille à l'Assemblée nationale? Voilà un enfant de 14 ans qui meurt parce qu'il a reçu une balle d'un policier. Voilà. Voilà mon amboka Adon Tombas. Azali bongo koloba. Makambo azali koleka. Mama za kolela. Bana na ya mapasa. Ba policier ba beti masasi. Mwana mboka loba policier ekotindika ye Mbosso solo makambo le tali bangoti. Mbosso musana yo azali pola koso makambo na parlement. Député mboka boma mwana. Tolandeni yango tolobi yango. Pour protéger député wana.
Mais aujourd'hui, député Azan de Kolabila Zomona Mabe, Zolanda, parce que Bino, ma policier, ma zombe, Tolobi, ma camarade, finalement, bien, on a quitté, on a eu vendre ça. Na kiti wana oya kovanda kosala pasi pe mawana mayema akoleka na république démocratique ezali pasi bandeko po totalisa bino ete Congo ezali kotambola yango malamu te kabu ya l'homme puissant même si la kimbaseke nini eleki Ok, merci. Nous sommes ici à Kimbanteke. Vraiment, la meilleure population à Tambola. Toi, là, Kimbanteke, alors, on s'en ouvre pour la Ramotali, bah, ou tiens, là, bah, ça, pour Tambola, ah, pour Tambola, la population, on est bon, merci beaucoup. Donc, la scène, là, bah, ou tiens, là-bas, la scène, là, bah, ou tiens, là-bas, vraiment une population toujours la police va venir au Tchad. Tracasserie la peuple. Tout le monde dans l'Est, tout le monde dans la soldat, dans les policiers, oh, bah, contre les bateaux, bah, comme les criminels. C'est qu'on lien que Mbosso, bon, dans les Camerounais, les salaires à les policiers, parce que les salaires à les policiers, ils allaient combattre la population. Nabilo Kobiabango, policiers comme Moïbi, allez contre la moto landako. Bozo qu'on surveiller Bangote. Alors Congo on a serré problème interne. Bakisa likola Congo. Banguna. Bakisa likola nango occupation. C'est quand on commandera pour votre savoir. Désordre de la carte République démocratique du Congo. Attends comment la mboka Félix Antoine Tshilombo a Betty Mbela. Yakolo Baete. Ba M23. Ba agresseur. Total et ma vigilance. Mais tika peuple à Bimalibanda. Bozali kobanga peu que ça la profiter mais pour la biloté. Maloba boko la mususu mais la mitema bokangela comme mususu. On sait vigilance la peuple. Mais peuple Fabima qui le répondre secrétaire rwandais wana. Congo ko kufa kaka po eza pays hospitalière. Congo ko kufa kaka la motema malamu yo mokali akate. Si quand les policiers congolais ba comme menacer, comme maltraiter encore une fois le peuple la bango moko. C'est quand peuple a son bundoji c'est la banane. Na ba rwandais to bunda kapela ba congolais wali mibi. Ceux qui bozo kokate, bozo la gouvernement démissionnaire. Pourquoi biso africain tozaka na soni? Mboso koke le côté ba le côté bilo sobozaka ba coopéra bilo sobozaka ba kuluna cravate mais bolongwa. Bato bazata la souci muke ba kota poto sili sa makamboyo. Mboka na biso moko mais toza na droit ko défendre yango te. Mboka na biso moko toza na droit ko lobela yango te. O kotanga M23 te soko tangi ke M23 to kokanga yo. Tala ba Rwanda loko ba Patrick Muyaya. O kinya Rwanda 5e langue. Oh ya ya. Bo foot makambo bilo bo sana ko wa. Peuple congolais kola la pongité, kabu ya l'homme puissant. Tchelanga vidéo la ba déclaration ba ndokolanga boni bazo bimaka libanda. National qui est en train de faire la complicité sous réserve de la communauté internationale. Mais aussi on continue de dire à M. Tshisekedi, nous ne voulons pas de négociations avec les Rwandais. Nous ne voulons plus de négociations avec tous les rebelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons manifester notre colère. On continue à appeler tout le monde de se joindre à nous. Parce que ce combat, ça concerne tout le monde. Ils ont pris Rutshuru, ils ont pris Kiwanja. On ne sait pas après-demain où ça sera encore Goma. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons manifester pour montrer notre indignation. L'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC, n'est-ce pas une satisfaction? C'est une satisfaction mais pas totalement.
Ce qui fait dire tout simplement qu'il n'y a plus de relations diplomatiques avec les Rwandais. Une chose qui continue de nous plaire. Mais cela ne suffit pas. On doit aussi déclarer la guerre ouvertement contre les Rwandais. On ne veut plus parler du M23 en sachant que c'est Paul Kagame qui est derrière les M23. C'est pourquoi on va continuer la lutte. Mais vous manifestez que les rebelles continuent toujours à avancer vers la ville de Goma. Aucune armée au monde ne peut vaincre la guerre sans qu'il y ait l'appui de la population. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous sommes derrière les FARDC. Et nous croyons qu'il n'y a personne qui peut vaincre une armée qui a le soutien populaire. Quel message particulier au président Kagame? Il doit comprendre qu'on ne blague pas avec les Congolais. S'il ne fait pas attention, nous allons traverser jusqu'à Gisenyi, jusqu'à Rwingeri, comme lui est en train de le faire, de traverser des Florins et frontières tous les jours. Ces manifestations vont prendre combien de jours? Ce n'est que le début du commencement. C'est les résultats que nous sommes en train de chercher pour nous arrêter. Et les résultats que nous sommes en train de chercher, c'est la paix. Les résultats que nous sommes en train de chercher, c'est qu'à Bunagana, c'est qu'à Kiwanja, c'est qu'à Ruchuru, c'est libre. Merci. Merci. bandeko na ngai lelo koyebisa biloko peuple congolais totelema po ete biso tozala kati ya mobembo ya kolukaluka yango lelo alobaki na kozala nga molai te bavideo eloba la place na nga me naye koyebisa biloko totelema ntango eza esu ya kolala te. Félix a compris na retard po abanda koloba mwa moke moke mais Félix aza coincé na badili oyo ye moko akende koluka boyoki secrétaire alobi. Alors Félix biso toyebi ke na 2019 na février Kagame amenasaki yo otindaka Vitel Kamerhe na biselele wana ezalaki na février na mai lokola Mangufuli abandaki kosepela no te via baélection ozwaki te alobaki likambo ya RDC akokopere na yo te. Kagame akitelaki bango mpona okele koluka bango bapesa maboko lokola bandaki koluka popularité na ye. Na juillet okotisaki de bataillon Poba est vrai. Alors ça a dit à Bakor Wana. Donc on a mis ça tous les bimisela déjà Bakor à Mondamu Ndamu. Yomoko bimisa Bakor Wana. Parce qu'on t'a dit Bakor Wana mais c'est cause à la sans effet. À ce moment-là tu seras aussi pardonné par un Zambé. Père cause à la protéger la population congolaise. Mais ce qu'on veut ça qu'on dire si monter maintenant Dieu a pardonné au thé. Combien plus fort biso ba Congolais te pardonner. Parce que les gens sont commis biso plus de 7 millions. Donc Obama Belgique mobimba. Rwanda mboko eza mukie par rapport à biso Rwanda sakana biso. Biso ba tout osali Rwanda la minerai la biso. Na ba coopération na oyo moko lobi. OK ko luka ba coopération na ba Burundi. Na ba Ougandais, excuse. Mais tala lelo loko ba pesi Congo. Merci ba pesa na mbwa. Pona nini ozoka no élection te tout le monde le sait ça sur le kabasoni te okomi na fait mandat na yo loba na yo mais soki ozolinga ka kozala ngangi papa na nga mo pepe koya ouragan ekokitela yo parce que ozonyoko peuple congolais ozoloba trop ozovoyager trop ozosala eloko te lobela biso osignaki nini na bango Moussa signé la bango. Mais Moussa dénoncé qui Makile ganga. Qu'est-ce qu'on a eu Makile zo ganga toi tu n'es pas congolais ou comment? Makile zo ganga tu es ndegeni. Le lota on a talio. Au fond t'as mis pour lui papa tu sais que du mobimba bimé pana. Mais cela veut dire tu es aussi congolais. Comment zo kanga moté ma biso ba congolais to kanga mité ma tête qui passe les kito bimisaka. Et là koni nyango ba sala yo oyo zo bomba pour la nation na yo. Okendo le bakana nation le côté obima kozonga ko le bakana nation le côté to tuno mi tuno o Félix tango bima ko kena osala bakoro ya ko perception nini lelo bomi combien batu bazo kufa makilane ko ganga alors démissionner ta ko démissionner on super mbongo tika biso mo ba congolais to bunde tumbala biso to cha mutu mususu mais no ba ati la transition ba ati batu baze belata le bolo jo kumba transition atanga yo na kumba transition mais ba chita biso to reconduire bango po bitumbe sous makasi peuple congolais ya solo Félix a béni sur la vigilance oui toza déjà là makambo zo yebisa biso solo bango na retard
mais l'autre biso to lingini mawa ozo la tawana et comme là on motema on se repentir pour être to bunde tumba yebisa ba policier là ba tika ba congolais ba revendiquer ba droit to luka ba Rwanda ba zalia ba bande ko la biso te ba boma biso bazo kamawate alors biso to ko ka ba mawate yango to sali ko senga la tout congolais ba opération eza lancé mikolo et une couleur politique te namoni ndeko moko abi wana eza bato ya IDPS te kasi eza bato ya tata na ola mama na ote obilo bokoba babolole osalaka na opeta mosusu te bapesa ko sexe social ta mosusu mpo ozoloka na afrika ozokemba kolia banyei mais olingaka bamonaka liboko nwana ekonda wana ezokoma yoka si okolalisa bato ya IDPS pongi bato ya IDPS ba bakongolais ntango bato wana balobaki nous sommes des jeunes de l'IDPS nga moto nalobisa ba bato ya IDPS omoni ya bato apa IDPS batambola nango te oki te kote mo baonda okufumisa faci na bango te mais on eteli biso bakongolais te biso epa na biso SID nouvelle là IDPS MLP, MLC, ensemble, ni bango tout wana poussa la bango pour baza ba congolais ba bima ba bunda. Toi na poussa ya ko bunda. Toi na poussa ya biso baté parce que mboka la biso ils ont connaître problème ko makasi. Problème est makasi. C'est quand on qu'il y a ba distraction té. Ce n'est plus le temps. Vidéo beaucoup ont circulé, bah on fait un bakinois, bah faiblard, bakinois, bah le couteau, bande de couleur. Bakinois bah na soutien té, bakinois bah na soutien té. Mais bande de couleur, biso est, bah na bolingo. Ngana ko tangela bino ba ndande ndeni ba bande ko to soutenir ba mouvement citoyen ba ngo ezaki la Kinshasa. Babande ko soutenir bande ko mususu banda bunda combat ba otindela bango ba $10 000 po bamona ba manifestation ba mouvement citoyen mususu bande ko sala na ko tangela bino ba kombola bango mais bamona bango sur le terrain te bande ko bango ba benda ko bande ko la biso bandande ba bande ko soutenir makas bino boyebi ke na Kinshasa bisika institution event tant que c'est un bilombo et comme à ta $1000 toi là bas combo ya bato batinda ambo éviter bisika muso mais ba batinda la biso liste la ba on attend faut vous croire que congolais nyonso to kino nyonso ndako bima bunde tuma na 1959 ba bima ba nyonso même bango ne sautait mais volontairement c'est ça qui basaki de quoi l'opération totale pour basaki na amour mais l'amour est cette division de boche liboso to senga kambongo to beta mbela bo pesa to c'est l'opération so calculer bato na pesa ka mutu wana kutu $500 nanga na mona kate yo pesi otindi lo bia bima. C'est comme ça congolais. Tant que vous pendez ma cotisera te. Si vous avez un faible, vous avez la poto. Vous avez qui combat, vous avez divisé les lots. Après ça, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo. Et ça, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, c'est même la poto, ça s'en foutiste. C'est moi tout le monde à poto, on a compté sur Congo. Ba on ba kiparate ba ça ba bimaka ba ba week-end comme la bango ba mouvement la bango ba OK ko ça la bango mais biso nde to a conscient to sangana on n'a pas besoin de tout le monde Dieu avait dit bino ba osala ko le kanzambe ndambo biso to a conscient na bana ba boni ba obima ba soutenir nde ba ko soutenir te bo tika lo bebele ba kino ba ça inconscient ba ça oh lo ba le ba occupé to holandais te ba o ba o lécher le quoi ba mbone élection nzambe Samba Otombola, c'est pas tout le monde.
yo kasi bato nyonso babelaka seigneur seigneur bango mpe bakotala koyanga na nzambe te nzambe aloba nayebi bango te po batambola eselo nzambe te. Alors biso toza conscient biso tolobelaka ba oyo toza conscient biso oyo toza conscient tolanda bainconscient te parce que tocomprendre ke baza bainconscient tosangana tosangisa misolo tobima na balabala tozwa bonkonde bwa biso oyo tobungisi na bainsulte na bainjure nzela ezali te ndenge na aloba boso kabuya abimisi kamera libana bomona mvula ebeti ndenge ekundi lemba ndenge ekundi matete ndenge ekundi me boyoka mawa tobongisa mboka na biso totala na te la bilongi totala na te onga nasalaki me bando osalaki tozwi no eloko te donc toza continue kaka kosala récompense tokozwa yango ndenge nzambe alobaki vomir la fin d'une chose que son commencement yo nano kuta komi atala katikati te ka nasalaki ozodécourageaka bandeko oyo baza na susi ya koyede bato mitema mabe na bino ekosuka mabe otika bato baza na susi ya kosunga basunga na awa nde nasukisi bacongolais oyo bazwi conscience na ali mpe tozobundela mboka na biso. Merci na kabuya l'homme poussé d'échange par l'équipe Kigali. Merci na Moïse Ngombi bisape électrique Pape Jay directeur de recherche stratégique et sango mokozi arabe monsieur na biso en tout cas bino nyonso bozotala lebele moi mpe naye makasi parce que basali 3 émissions tika nzambe apambola bino tokutana soki yesu azali te.